Salut, fidèle internaute. Donc là, c'est ce cas de la presse. C'est quand on est bumisana komonanga, quand on est bumisana ko na sepel sarabino, na maramatali, na maramora ningezalaka. Donc balobi, premièrement, na remercier Nzambe na tata Nzambe likolo. Et yom tasai na bo capacité ne to zonga lisusu na maramatali bino boyebi ke so bomoni se 4 bino tu boganga avec te awa, maramba solution, maramba nzoto, maramba kitoko, marambo ya ko développer, maramba bolingo ka ningezala babi na mokili to zaka ne loko mako isala ke te faire plaisir biso kolia komelate ko s'enrichir na vie donc ezalaka eloko moko ya ranzoto et donc pour bien ko expliquer binango na ko expliquer bino moka ndenge ezalaka je ne suis pas seul au plateau donc à part ça je suis là avec motoza sima ya caméra Simbeli biso mato saluer mon vieux Vika que je salue en passant, le grand monteur Balobi Patrick Yone Makambo, sans oublier mon boss depuis États-Unis d'Amérique David Kanyama, Beton Motema ya maman Mami Kinda Balobi Binonde Makambo, ba parents moko bayebi ko soutenir bana na marambo etali kaka ninge ezala rantoka na zaka toujours de cœur na bino ba parents na biso na binga bino ba parents na biso kaka ninge ezalaka, sans oublier Abdul Mata depuis Turquie Balobi Yonde Makambo na sepene loka makolo malgré tout mikolo sur la même sur les réseaux sociaux, sans oublier Dani Mayo les grands Diogo Naspan, d'où les poèmes à bébé esthétique. Yonde Makambo, na bosse pété ma milwanga depuis Cape Town, Balobi Yonde Makambo, motema ya Francis, ma peme. En tout cas, vraiment, les lots, tozo beta de solo ya Makambo, ya Bolingo. Donc, oh, ils ont comme thème na biso ya lelo, tozo lo bela, c'est infidélité na kati ya couple. Infidélité na couple. Bino mo comprendre thème wana ya lelo eza nini nini ko lobani to ko développer ngo ndenge to faire comprendre bino na biso ba oyo ba mona ka infidélité bandaka ndenge nini pe ekindaka nini kozaka nini na couple donc tant nazo ba couple nazo mona na ndako ya libala donc yango vraiment ezande vraiment makambo pona journée na biso ya lelo Sali Star oh Sali c'est 4 ans kala flash zali na ngai oza yote ozo banga no banga neti nani nazala ngai fotala la caméra naza vraiment bien nazala nga penza mwana mutetela oh na mwana mupende oui mwana mutetela ndeni ngana na mwana mupende azaka ndende bo randise 4 lobana nazaka ndepe naza mwana mpenda zanayi na ba sentiment na auto na ba sentiment na nganyoso ya nzoto nazana na mais ko yebisa no bato lo ba mona opeka ndeka inflation de l'épanouissement donc yebisa bango le londo tozolo ba lisolo ya infidélité na kati ya couple mais ka ko faire voir bango lisusu ba benga kayo nani donc osala kanini yo ba benga ngana oyo ka mikolo ba benga au seigneur de l'amour donc na ebite faire voir bango oyo zali oh ngana nga flash bo ba nyonso ba yebiana ke biki naza flash so yo luka flash pa na mo la pena flash so yo luka mo ya bien kilo ozwango pa na ngai amour kilo ngo mo na ozwango ndenge nini ozwango pa na ngai ozwango wana oba mibali baluka wana makasi wana amour bien wana par hasard au compliqué était na compliqué quoi ni peut-être moi boyo ndimi non que nous aux occupé mais ayeta moye boye a commis trop surchargé c'est quand compliqué non compliqué pour ni au facilité tâche na oyo senga onyo soloba naza nga moko no loba nga mondi na vanja naza no loba nyo soloba naza pona ngo. En tout cas là c'est flash balobi flash ya disquette flash ya rota ba chanson te aza flash wa ebineni ya ko se faire satisfaire mobile ya ko se faire satisfaire mobile donc ce qui n'a ko se corriger moké donc hier azana pona ko luka ko telemisa ba muto azana ba douleur muto azana ba pota muto azana ba tâche muto azana ba raisonnement ba barrière pensée donc hier azana pona ko luka ko maintenir makambo tout dans les bons donc flash o ya musique ité flash o ebi ko améliorer et le ko ba bengi AMO donc amour seigneur de l'amour mikolo to benga Spartakis na mama ka ninga italien en tout cas thème na biso ya leza infidélité na katia couple tango yo kaka sur infidélité on s'entend ndenge ni infidélité na katia couple infidélité liboso za non pas mibali est-ce que yebi pas mibali ndenge nini ya on s'assemble infidélité liboso za pas mibali po mibali basali nini oui tokoza tolali no biso mibale bo okomisa no ngati tolali biso mbale na mbetu bo kota masolo ngo to kende boye ozokoma te siko yebisanga ngamosandola na kama mobali mo boye
akomisa ngai ti ngalanda na ngai kaka au moins que bino mtu boluka ki infidélité non regarde un peu oyebitan olobi que non biso mibali tozo comme ça bino na ndako te na surtout na makambo etali mbeto donc to beta sur infidélité tota directement na couple et en plus tozo beta le solo ya makambo etali tatami donc bisiko to vandi yango ben yango temple tonga ya nzambe et donc to faut pour nous faire comprendre bien que non nga soki mobali nazo komisa te na mbeto do yango ekosala ke non etinda yo obima libanda obimaki infidélité na kati ya couple. C'est que très non et bisa ouais ba mabale belé lelo o ekufa pende mo santi pene ke libalo ezaki pene ke libala ba Angelina ba centre libala pende kufa mo pene ke mwasa longwe na e pas patron akomi na e pas mwana musala Olanda nini Olanda nzoto ozoka C4 azolanda nzoto siko onde si mutu loko angaka ni na vai na ngabo yana babilo musuna lingate babilo musuna lingaka siko na babiloko abongo na yende exemple pa na yo bona okuta babiloko ngopa na yo amena ok na ngakaka no ok na ngaka C4 mais pourquoi pas au faire voir yeto o lakisi ndenge nini akoyi ko maintenir que mobalicité na yepo que non azala un peu de fait azala na ba faute par hasard yo moko découvrir yango kete l'infidélité pour kotate na nga bolingo nga na mobali na nga tellement ozokoka makambo mbetu te donc il faut que non te ceci c'est là donc il a qu'ici après il peut maintenir après beaucoup de temps pour la bien monter que bien boluka ki infidélité na kata netinga etant que na mobali na bi question na biloko wana nazokoka te biso ko yebia ngomola kisingai C4 siko soki ezaki avant pesa lokwa ki ngana zo yebisa kayo to lala no bona yebisi yo mama kamba bona okoma te o bona kokite obesinga bona okyango bien te osimbinga bona sentir bien te siko na oloba no zo yoka te siko yebisanga na zo yebisa ya zo yoka te non sandeni mais non kime kaka no kimana nga okaka donc yo pa na yo ko kima no mobali so ezaki te babiloko yo zo linga sala zo okoka ko sala ngote nde okimi se kimi si yo c'est quand loko leki nzoto na sentiment zati mais ke bino pe bokuma ko même que infidélité na sens kenini nga pe na koza na ndako boy so babiso bokuma benga biso pe toza mibali toza ba infidèle donc na kuma na mbetu boy na osenga je suis fatigué na oti koteka nazaya kolemba ne me touche pas Nazaya kobela atozobela te bino bokoma kokosaka toujours que non je suis malade ceci cela boye boye na kendo kongola bambongo makelemba boye opesa nzoto alors tant yo ozoboya kopesa nzoto wana tant na mona mwa ujana moko azoleka na nzela na moni petit à petit jeune moko azoleka na nzela na bengi apesinga nzoto na facilité donc asepeli singa façon nga na ngena sepela na yo boya ki en mote ke bino mtu boluka biso bi bal peto koma ben fidèle na bino tiens c'est 4 ça bon motin et c'est bon motin muki pour ni baloba kaki moi c'est dans bal soki balingani bakominda comment faut battre na makanisi moko pour ni baloba bon pour te barake ndeni na comprendre mobile na ngade puis na comprendre moi si na ngai et ça la bon c'est que to ça déjà ndako moko yo zo comprendre ngate ngana comprendre ndeni baba na couple moko moi si soit za likolo mobile fois na si so mobile za na si mo pe moi si fois likolo za likolo alors tant yo moni que tenga na sali mabe mais pourquoi pas obenginga o corriger nga que non o sali bo pour te banini o lokolo nga même moi biso basto za la kana sami bali normalement bien biso basto za kana sami bali jamais mona moi si moko tamati suka okita ni kaka n'importe que moi ça mataka azaka likolo azaka likolo jamais moi ça kitani kaka bino que infidélité na bino comment beaucoup za na biso 4 5 boyebi neni oje taka beaucoup mobenga so ba god donc obenga biso pe ke biso mibali nde toza boto ba god pe bozana kombo moko obopesa biso o partout atati partout dans le monde bota la biso bayebi kete ba bana basi ba komo obenga biso mibali ba mushina eza nango bongo eza nango bongo kaso mote ke bien to bomma ke infidélité ngo eza biso te mais eza nango nde bongo ebenga mabongo peza la nango pe ka bongo eza bongo nga na bengo mushina na ke mupanzi na bengo mushina yo pa nango benga uko sepesa to dona peso nyoso tu ozaki nango posa ba sentiment so taki nango na pesi yo ozoyoka après ça na ke mupanzi na ke na bengo mushina c'est qui na kizengi na maele te azaki to okabola ba sentiment mo biso mibale après mupanzi na ko bengo mushina c'est qui n'a pas été donc si vous l'oni ngwe sabato ba otala yo que non à propos que ya obenga bino basi nde bozwa le temps ya ko bimisa ki infidélité na bino obenga biso mibali surtout ba mishina
nazo sa le temps ya koyebisa bana basi oyo balinga kobenga bana libali banishina na bango mwana mbala za mushina na yo te mwana mbala za mushina ta mukolo moko ata mukie ozoyoka ozu pena tena okepanza munoko no okese balinga ke aza mushina nanga to linga na to kendaka ça va bien te to linga na to kendaka to kisimi za to kei yo panza makoto panza ya ochato chaka oko pa baninga asala nga bien te akomisa nga te boy elote ya elote linga ki bo vivre bo na mobali o mbala komisa yo pozo komisa ye eza te kala kwa ke omona kama be ya muninga mobo te to abiso mibale ngana komisa po fosala ni o komisa ngali omona C4 jusqu'aux commissaires nga été lo teni te poser ngana banoki papa ngape endo baka ya no handenge moko yandenge moko ndenge ese no ndenge moko po ngana yepa na yo zo komisa nga été ese ndenge mo po kende na kwa kamera na yo betana kutu suna balolebu suna zongisebu suna balolebu te ba jena le bele ba bilo baluba au moins pena mbeki peto ito epi na tata mbo epi akokino posa le lote machika na coin au moins petit na kutu piololi so na sali ekutu boy so na balole ekutu boy elote so chena mbete lote o chena mbete banda vandaki papa nini osimbi lembe kwei so d'après yo pour moi si à maintenir ndako libala akiko se akoyiko tambola ndenge nini moi si pour avant na ndako libala faza na ba comportement au mobala zolinga ba comportement neti nini au moins ça yiko s'afficher na couple comportement ezaboy soki nebi ke mobali na ngai alinaka 8 euros nazala na ndako natili mai na douche nalambela ye alia nabongisa ye ake musala eza ba comportement mobali na ngai fona kangole ba ke mobali na ngai linga ba comportement o soki nebi ke mobali na ngai linga ava 16h fo aya kuta ngai likolo ya mbetu nasibongisa ki mbetu na lali nazozela ye 16h wana non ça dali kolambi na sali ki makamunyo so na modo 16h na kali kolambi na ngali kolambi donc en fait pena ki nyo za ka mbali nanga alia to bano sa marka na biso o sali ke ya libala na biso ya vie na biso ozomona ezala rabongo ezate ke mobala zolinga ote yo mwasa zo sala oyo mwasa zolinga ote mobala zo sala oyo wana libala na ezali libala mote tikalo ke liboso ezali libala monga ezala ki nango boye ya mobatu basepe nango libala moka libala pu ela na se ekweli omona libala ezana moto moka benga ya isinga bike non na mekoto na yo question oyo alobi ezana moi abala mwasi moko azalaka femme abenga ye légitime donc azalaka mwasi abala ya bimsela ye mbonga alors que tonga balié atie na parler bazo vivre na ye mais dernier temps mwasi akomi koluka ko tricher na collègue na ye moko ya kati na ndako yo mwasi olambi opesi collègue ni bili alie mais kaka ye mwasi wana komobima na collègue wana qui infidélité à degré modèle wana bino basi bozana est-ce que bozo ko imaginer biloko bizo comme ça rabat mi biso mibali so biso normalement mibali to koma ba infidèle eza grâce na bino pour ta degré loko oyo nde kwa benga izo sale passe donc a habiter aboya ye mwasi to akende wapi na habiter a mon état mi boma c'est que très non qui fidélité oyo zolo OK qui infidélité oyo zolo ba abando banda ki infidélité oyo zolo ba c'est 4 na ngina est-ce que yo landeli malamu ngoni ki mwana mwasi wana azamabe. Mais alors tant déjà yé azul le temps yo ko benga que yé na collègue na ye bayaka na ndako ba comme ti à niveau yo ko beba na po à travers que non moi si a combiné koluka ko trichaka na ye ba camarade na ye payer bani na ona batu nyonso ba moni kete moi si alingaka ye boye na boye balanda na kana bomba sana bomba n'importe quoi retrouver on te gagne normal la couple na malamu mona kaka mobali tazali ni rare moi si kutu bino bozo aka le temps yo benga mibali bazaki na rare batali boso botala ba no ba défaite na binoté parce que bino mibali bolinga ko sama kamo beka o lingi bino o melika mobali mo poise no malika mo be mo ko asali bo pona ni asali bo po amila sake asa mobali yango asali bongo ce qu'on a moi si non ça non ça la peka bon pour na moi si
donc yo tu vas bimise le mbongo moni ko ça eloko muso sala te donc faut sala ka yango faut ko trahir mobali siko yo lingi siko mobali ya ko kandenge na makambo mbeto ba biso mobali tu mona na nzela zaka mutu fa ko kambeto C4 lingi moso tshela nda faut ko kamamba mbeto faut linga sentiment nzoto lingi sentiment nzoto peno senti pene ke na lingi sentiment mwasi nanga faut linga ngo C4 faut linga ngo te poani yo kende ko za mwana bato fani C4 nda ko lokwa ko ligini esili ya sokolo bla masokolo ya mabimi ya makamba nzoto zo ko kati mais ngapi na kusheka na camarade na yo ah bon ka bongo ya bongo au moins quoi que yo mozo misa ki infidélité bino tozaka nango bisote bino bozawana atoke wenze atoke zando ke soko teka ma quelque part okozanga moi likango mo beta melisa kwa moi bia mo kwa mibale fike ne fiske ke ntongo olongo zonga pano za la se ya quit mobala otuno ko mo pesi ba langage moko boye pe isolant exemple o sala ka ba makambo na ikoma na ndako libala na pesi yango na lobino nka awa nde to vanjawa ba makambo na po eko manakati ndaku ebanda kokota pe na ba famille lelo eza bino moko ba mibali mbotika porte polele poso mobalo kandi porte jamais nga ko fungola porte na nga ndaku yo za sûr ezaka ke mibali mpa banda yango donc ba makambo bele ko mana ba vie ba bala ezaka mibali po biso salini ezaka mibali po biso salini omoni bino mibali Bon, mité maman, yo mobile au cause de leki na ngape no tumbie pe na mbetu na mambosi. Ndo zabo. Te wani za ba mibale ba jaro za kete ba comprendre makambote. Neti mtu lokwa ngaso na comprendre makambo na sala on poani. Qu'infidélité nga na wi kezale pa na bino basi po à travers nini. Yoka, boza batu moko boso so kotili kelemba. Okoti moziki. Ozana ba kamneti nga na ba nga pe na mwasu za kete nga pe na mwasu na bimise limbongo boy. Na olingano taza na camarade bino eloko comme ça bino qui infidélité na ndako libala presque bolinga otika na ki amitié te na ba camarade bo wuti na bango le bas âge bo wuti na bango ti okoti na ndako libala oza toujours na camarade akoza na quelque part ngabima alinga za na sorti na ye donc tant azo tia déjà ba code que non mista nanga na oza leseka boy to kuta na biseka boy to za la boy to za alors yo oza mwasi ya libala donc tant ozo kene na absence na ngai te de okebilo bon au moins te que ozo kota dia ki infidélité to ngoko na bar wana to comme bisika wana ye la fille azana mista na yaza pe na collègue na yemususu siko azuli le temps yo le ko déranger est-ce que yo boya talo ba capacité modèle wana c'est que sona linga mobali na nga na boya na ngai sona linga olobi soki na lobi soki na linga mobali na ngai na linga ka vraiment na biki na tia mobali na nga na RRT c'est quatre na boya siko po nini bolinga otika ki amitié te elo bolinga otika ki camaraderie te po na ndako libala est-ce que ça permis moi ça libala azana ba camarade c'est quatre au même ba camarade bazana bango pe bien camarade azana pe bien tout comme poko bima po yebe na bakanda na po yele lobis no ngate oyena bakanda mo boy mais na monika na place moi kutu yo sola na mninga wa zala ngoti mwana benga ta camarade na ngato sani to beta msuma sola kasi ena benga camarade na ngai ngoma sola muziki ani zala kuna to bando pompa ngo wanati na place yo fanda kuno fanda ofimba sani o panzana. Est-ce que c'est normal, moi, sur Yalibala? En tout cas, on est voir presque à la fin de cette émission sur infidélité dans un couple. En tout cas, vraiment, on a vu que Flash au cause en mot de la fin, et vu que tant que faire voir Bango, on a pu conclure na na infidélité, na katia couple et tambola kasoki au cause de la maman dur et pour ça la maman qui tourne. Et là, quand on a la maman lelo kana ngala mama oyo ye avanda kanina ndaku na eka po aboma libala na ya panza kende mama somba kimia luka kimia mama nanga soki papa za na erreur luka papa na butu ye biselo kwa ni mama solola kana na papa na ye na butu osolo lokola mwana basola kana mama lokola nzambe basola kana Yesu ozomona makaba bongo sala bien mama ezate ke moni likambo awolonga po kinokei oke panza te mwasa solo atonga kanda mwasa mabe apanza kanda yangwana ka nengana na mama na ukana manda kubona ndanga yangwana ka nena lobina ngai
En tout cas, vraiment, on est presque à la fin de cette émission. Quand on a expliqué bino, mais on a bien encore zangaté pour nous connaître neni ya koluka pour faire voir bino to kondengeni na ko bimisela bino loko ezaki ete zo bomara mabala sur infidélité dans un couple. Papa, yo mutu moni que tous à fatigué, trop de moussala, trop de voyages, trop d'occupation. Je suis naza pas ma belle-sœur, naza la belle famille boina boye. Ozwaka le temps les sous pas ya moi si na yote au satisfaire ye makambo mbeto. Au pire ka ni 50 francs. Manzaka na été soukité. Alors tant ozo bima salité kombono no mobile ezo fingama. Après itango akokatende abimi libanda ebendi ki infidélité na kati ndako ya libala. Pe oyo kaka na kati ya couple omemi yango libanda. Oki ko betela soi-disant camarade na yo ke no banda na ye depuis. Yango zo maki infidélité. Eza vraiment ki to côté pe ba maman boyebaka ba makelemba na bino nga betaka sete na ba mwana makelemba na bino ata lelo zo zwaka un moko ezorama pas moko boye ya ko futa ba parler na ba ndenge mo vike ba misala vraiment na Kinshasa vraiment esate bo comprendre na loba makelemba ni lukela bino ba makango misusu et le qui musique boki va na ba soi-disant quelque part bisika mo boye mususu a cause la mutu pas cause wana atiope lito ipose ndimi ya mozo maki infidélité papa ye musala chemise ebinde balongola ka été ebinde balongola ka chaussure te ebinde ba serva ka biloko na table te ya mozo benga ki infidélité yo zo mwana ki notinde ke pesa biloko kende ko servir papa na bino pe plus zo ba mona sa kuita pongi est-ce que tu trouves bozo trouver normal infidélité ils ont ba acte wana ils ont se poser ils ont vraiment qui to yeba neni ya koluka kolongola tâche wana to yeba neni ya kokima ya mwe ke infidélité za mabe na kati ya couple so si bo wuti de la ki fiançailles bo koti na ndako fu bo fanda bo ba neni ya ko améliorer bo tala makam na bilo ndenge kenda quand to vraiment nazaki na loka ya muki ya ko expliquer nous sur infidélité dans un couple car ndenge zalaka celui qui était derrière la caméra mon vieux Vika, Bambote Noé Belé Belé, Yimta Simbaki Matos de Marambalelo. En tout cas, Nabo Sane Pété Patrick, le grand monteur Barbillon de Makambo. Sans oublier, Bo s'abonner à DK Inflash TV, la chaîne de l'épanouissement. Bo s'abonner massivement à DK Inflash TV, Yamunde Makambo. Bon, so s'abonner beaucoup, moi, dans ceux qui est infidélité, n'a pas infidèle. Toko Maskoko Kota, Tina ba parler, tous os ko ba couple, ni balé, papa, maman, ba fandi, tout seul ça, bango, le camboya qui est infidélité. Vu que peut-être, bon, mon a que non, ba gêne, y'a un et mazar mezokoma pe bozo yoka yango. En tout cas, je salue aussi mon boss David Kanyama depuis Amérique, mon témoin maman mami kinda bambote na bine belé papa ko bazwaka le temps yo yoka bana bato bazwa ko observer bazwa ko ba la langage na bango sif. En tout cas, bambote na bino un bon couple balobi Kanyama balobi mon témoin ya maman mimi kinda kaka ndenge ezalaka. Sans oublier Abdul Mata depuis Turquie balobi yonde makambo balobi mino diama yonde makambo Jogo Dani Mayoko le grand Jogo na span na baksa be duli pour ba bébé esthétique yonde makambo mami longa depuis Captain motema ya Francine Mapembe c'est rotana ngaba mbote na bino ebeli na bike bino pi ba poser le temps yo kota l'émission au partager na muto aza na déception quelque part et ko ça lève vraiment bien alongola moi qui infidélité la katanda pa libala et ça la kasoni et me marapena ki moditisme et au mona kete mobile musale ko kufa mama koto a organisation activité malonga te to kato longola barrière pension na peto za ka bouche fermée libana makamna bino couple bo petaka te vraiment on est vraiment presque à la fin de cette émission ngana bino to kotani à la prochaine émission bye bye.